maman bandit donc puis ça tend toujours en forme dans le bel trop on santé même même si malade empêché ngai mais nzamba sungi to jali quoi na le cas ngolo sa makambo ki kitoko na bo santé papa nga moko donc na bien ko père mais ta ke vinanga donc vinanga mokalin donc tu vois salam maman chote pigeon na Londres talaka ka ibame ya nzambe oleki kitoko bope mangonde na bino quoi donc musande salement vous les bêtes qui m'embula mambo beba qui m'ont kemanyo c'est normal bana ma bayaki ils a ba ki ba parler na biso na leka so ça mouvement to ça musane ezala kama nous boyebi ka ningi ezali donc mingi olbati na ka munguna moko ngazonga groupe na ngana autoriser ngo tsenga na boya ngo mabe ave soki osola na ebisa munguna nga limite magwambi nga boyi soko aye akuta na ngai azali bande apesa tango po ayaki asaki ba venture meza ayeti donc biso to ka bato ka ba misa ya ko commander mutu monte donc azali ska azali to ameka kuta magwambi na azali na mo mafamo mona que non makamneza quoi donc mingi olbati na bo santé vina ngamoko shala ko piana mayu fifi piana babet piana ki jabon donc maman na moi botanga motema donc maman tété donc ma futa catégorie Esther Lombe la famille Lombe ma famille mbinga na ngino mingi ya binga ngwana donc 27 toujours na jali quoi vina ngamoko maman Charlotte et pigeon à Londres yemoko Nzambe Ibrahim I love you so much donc je vous aime beaucoup vraiment bon suite merci ciao.